na bino balandi ya Vam télévision pe bote na bino baso ba yebo mesana bongo kolanda biso tango nyoso pe bisika biso bino bozwami. Voilà lelo to sali penza mikolo ebele biso na bino tokutana kate kasi mokolo mwa lelo ne mission na biso ya environnement tokutana lisusu pona kosolola makambo ya environnement ya mboka na biso. Bipai wapi lelo to sali bongo descente awa neteni ya commune Kimbantseke. Bipai wapi toye kosolola na ba mama bateki baye bateka kabongo na wenze ya Mobutu. Lelo tokosolola na bango na oyo etali bongo ba wenze ya Kinshasa pe bongo bateki ya ba wenze yango. Bipai wapi tokosolola na bango penza etali bongo penza makambo mantina maye makosala kete to bongo la makanisi to bongo la pe bongo balolenge kolandela bongo mboka na biso. Voilà lokola tozali neteni iye toko kita epai ya ba mama kosolola na bango ba papa baye bateka kabongo na wenze oyo baye bisabiso pona nini bazoteka na kati ya bafulu pona nini bazoteka na mabele po biloko tozolia tango nyonso eza kokumbela biso ba maladi ya lolenge na lolenge ba typhoïde ba malaria eza kosala biso pena malamu te ya kokamwa pena bilenge bakomi kokufa mboka tozomona yango normal pona nini parce que ba maladi ya lolenge na lolenge eza bongo kozingela biso nzoka nde ba maladi yango eza bongo koyela biso pe na balolenge nyonso na biloko toza kolia na ba mayo toza komela bato bazoteka likolo ya fulu bato bazoteka na mabele donc bisika biye esengeli ezala peto kasi ezali peto te ndenge kaka tomesana koloba émission ya environnement ndenge tomesana koloba lokola sikumi ya semono anza molimo ya peto na nzoto ya peto kovana na esika ya peto wane ezali mateya oyo ekitaka na nzela fumukusu kia monzala pana na Angola. Lokola biso na émission ya environnement tozalaka nanu na commentaire ya kotia penza te kasi topesa kabino ezali ya motuya molimo ya peto na nzoto ya peto na esika ya peto. Tokotambola na wenze na biso ya Mobutu awa na commune ya Kimbantseke na quartier Kingasani pona kotala soki ya solo penza molimo ya peto ezali na banzoto ya peto pe banzoto ya peto ezosala mosala na bisika ya peto. Voilà ndeko mbala bino bokokumba biso na bisika ye bandeko bateki bazali penza koteka tolandela lolenge nini bango bazali kotekela biso na bino tolanda peto solo la bongo na bateki ya wenze ya Mobutu. Mbote mama. Mbote papa. Mama kombo nani pe toza wapi? Kombo na mama Sylvia toza na wenza Mobutu. Siko wenza Mobutu pona nini tomoni bino bozoteka na mabele biloko kolia pe bozoteka ngo pene na bino na bafulu. Te biso toteka na mabele esika cha ba mesa te po toza na balabala yango toteka na mabele. Esika ko cha ba mesa ezati. Siko ba leta ndimi boteka na balabala to abenga na kabino. Leta abenga na biso ko wenje ezati yango toteka na biso kaka po esika okende ezati. Siko bosenga kape ba wenza ngote basalela bino wenze. Wenje basala so ata basala wenje population leke belé. Siko na wenje moko to kokate po to leke belé. Mana ba wenje za le belé nde to yeba kokoka mene. So wenje za moko to kokoka na biso te to ze belé. Ekoza la moko me ya munene. Ya munene ngo fo ba dege ba kosala ngo ya munene po biso na to ze belé na veni Mobutu awo. Wenje moko kokoka biso te to ke ko finala ba wenje msu to kokoka te yango to mesana ka awo. Bofuta ka ticket. To futaka ticket. Chaque jour to futaka. Combien? Ticket to futaka ezaka 200. Siko boyebi ke ticket na tinenga zane ezalaka kesi nde babombela kabino po mokolo boko réclamer ba mesa ba wenze yango nde mbongo ekobima po basalela bino wenze to pe ba mesa. To ebite wana eza ide na bango moko soki babomba basala so basali kaka biso loka kolobeza te. Siko don yo zala no na posa wenze te soki basali soki basali te yo koteka kaka. Na zala na posa wenze fona teka na wenze. Siko so na vai na ndako. Na oboko la bana ndeni fona teka na wenze na zala na posa ya wenze. Siko awa pe salongo esalemaka? Esalamaka. Matiti bolongola rapona salongo bochaka wapi? Balongola bakenda kobwaka. Mina omona bafulu minene ezao. Bafulu wana bakolongola ngo samedi balongola nyonso ba memi bake kobwaka. Na lekaki awa 3 semaines déjà mais le même foule na kutiang. Balongolaka.
Voilà maman, siko nini bokosenga bozoteka na balabala ya l'État. L'État pa bengana kabino. Siko message na bino pona l'État. L'État benga so soute po esika ke boko la banza te tozana bala mibali misale ezate. Biso moko to koma ba papa ba mama. Soki l'État benga ni biso na wenzo seke ya bomi biso. Po to ko telenga na bana ba kotanga te ba kolia te. E koma mama teki mwana le. Mama teki mwana tangi. Soki l'État benga ni biso na wenzo eza passe po na bana ba kotanga te ba kolia te ba vivre te. L'État benga so to la so ma tika biso to teka po to boko la bana. Donc bosengi kaka tika bino boteka sala bino wenzete. Wenza ko sala o eza baba so ko sala wenza sala biso wenze poto teka to boko la bana kia benga na biso to ke wapi matondo mama to sepeli makasi. Merci papa. Mbote mama. Mbote papa. Mama tomoni bino akombo na bino nani pe toza wapi? Kombo na nga Sandra tozali na wenze ya Mobutu. Voilà mama toza na wenza Mobutu tanga na otuna mituna kotala lisusu ngate talaka kamera po yango nde to solola. Pona nini bozoteka na se awa pe na kati ya fulu boy? Tozoteka na se pe na kati ya fulu po balingi kosala biso wenze te. Bakolo wenze bakonzi na biso balingi kozwa soin na biso te. Soki mbula ebeti awa wenze a tozala donc moyen te salite bakusu na moyen koteka ezali te. Bakolo wenze babike bakotia prince. Prince toze bacha baotia te. Ndenge baotia prince te basela biso ata wenze batela biso ba mesa po tozwa moya koteka na ba mesa. Po na sebwe eza te bakusu bazotonda biso na makolo ebele. Boke na ndako ba mikusa ba infection kidikidi. To seka na bakonzi basela biso wenze batela biso ba mesa. Elo tolela kepa na bango yango wana. Na yoki olobi ke non balingi basala balabalo bachango prince. Siko so bachango prince. C'est que bazo lengela déjà ko saila bino wenze quelque part. Soki batie prince to ebite soki wenza ba osela biso apina to moni wenzo ba seleli biso te. Mais bango bazo ba ke basala prince. Prince ngo ba kosala ba kotia biso wapi. Bofutaka tike? To futaka tike ba taxe nyonso tout to futaka. Yango to senga basela biso wenze poso batie makadami a to teka wapi. Balukela biso solution ya wenze côté mususu. Siko bofutaka tike eske bosenga déjà na l'État eske l'État yebi ke boza na posa ya wenze koto na commune ya Kimbantseke? Atukana to senga te. Na to senga wenze te mais minute nde to sengi wenze to na posa ya wenze. Po to mona ki bazoya kozwa ba mesure babike ba kosala presse. Boy wenze non ba pesi biso wenze te. Na minute nde to senga to na posa ya wenze. Ba sela biso wenze quelque part. Po so ba tie presse ya to kemba mona wenze ba sela biso. Bon, olobi soki mbula ebeti awa bankusu ebimaka bozoteka na kati ya potopoto siko na tuna bosalaka salongo te po babiloko wana badanger wana ezala te. Papa biso tofutaka mbongo ya salongo eza na bato basala ya salongo biso nde tofutaka kaka mbongo ya salongo bakoya basala salongo te baya telemela biso kaka topesa mbongo ya salongo me bango nde bazwaka soin ya wenze te. Mais bon, salon to futaka. Voilà, siko nini bokosenga na l'État? To sengi na l'État la kaka wenze. Ça la walu kila biso wenze quelque part c'est la biso wenze ba mesa to sala bientôt te kaka l'aise. Atambula to sala kaka to nyataka ba à l'aise pendant na sima. Ke on a place to sala bwembula ba kusu na ete. To senga ka l'État ba c'est la biso wenze. Moko ya bien to sala bien atambule beti. To sepeli makasi mama. Merci papa, ok mala. Mbote. Mbote papa. Voilà, tout le monde bino akombo na ni pe toza wapi? Kombo nga Lionel. Atona na wenza Mobutu. Na wenza Mobutu awa esika tozali na fula monene boy. Ba mama bazoteka na ntotu na oza moteki to oza mosombi. Ngaza moteki. Oteka kani? Ateka bilamba omona. Voilà. Siko yo ozoteka bilamba na fula ba déjeuner nyonso bwaka kango awa pona nini? Tout ça ni banaka tolobana banque do balonga fulo balinga raté siko ticket 1000 francs chaque jour 1000 francs fulo siko bosiko tout et c'est neni banana to bango ba comme ça funa bango elongwa ba raté chaque jour sur 1000 francs na solo siko isangai o sandeni salité makasi papa atabi mo tabi mo fulo ya bo pena siko isangai lokola bazolongola te bozo mokano bobo marché pona bango baya kolongola yango be bobo ko futa bambongwana. Donc sauf que mon côté et c'est un faux bac en biloko
boya kanyo biloko siko sa nini sangai bana to wana ko marché ma fulo donc siko balwa loté. Combien de fois déjà vous marchez? Donc mali belé déjà pas 6 fois 7 fois. Alors nini siko bozo senga po ba o baza atolo ba baza ben compétent ou bien baza ba compétent et puis nini siko boko senga na niveau ya likolo pour na solution na yango. Bon ya mutu zali ba comme ça donc comme ça ba on fona bango. Pour full en tout cas alors ils sont malade côté ka ozo lia côté o sandeni. Ba comme ça ba solo makasi. Ba ya fona bango ba ko longola fona bango. Do ya mutu ya ngona onganga lo ba ngwana. To sepeli makasi. OK, merci. Mbote papa. Mbote papa na. Kombo nani papa? Kombo nanga Kiyoki. Papa toza wapi? Tozali na Avenue Mobutu. Avenue Mobutu papa awa tomoni déjà wenza monene ezali awa. Ba mama bazoteka biloko ya kolia, bandeko bazoteka bilamba, ba misusu bazoteka biloko ya lolenge na lolenge, mais na kati ya full boye ndenge bozoteka bozobanga maladi te. Na kati ya full oyo ezali photo ya bato bazo diriger encadreur na bato na ye bazozwa mbongo 200 ya bazozwa ticket bazokozwa ya makambo nyonso mais full bazolongola te. Siko bosenga bango déjà keno baya kolongolo bia bosilikela bango atate. Mais rapport wana bapesaka mbala mbala bazotosa yango te toyebi te eloko nini bazolinga. Bokenda déjà ti na niveau ya maison communale po boyebisa déjà direction ya environnement ke biso kuna toza na fulu etondeli biso kuna mais tofutaka bambongo na biso ya ticket ya kolongola bafulu ya nyonso po bolongola bozolongola te. Bato bazwaka ticket bango bakena kuverse kuna na commune epe bayebi bourgmestre ayebi ade bango nyonso tu bayebi deja ndenge fulu ezali toyebi te eloko nini bazoluka. Siko posa na bino posa na biso mwe balongola fulu po esika tovandi mwe ezala propre. Tosepeli makasi papa. En tout cas ndenge oyeboye nayebi te toyeba soki bakokorige na makambo nyonso basala te mama. Mbota pa na ngai. Mama tomoni bino akombo nani pe toza wapi? Papa toza na Kingasani na wenza Mobutu. So tovandi awa bapusaki bamesa awa basala makadamu. O bacha prince. Awa fulu eleki mingi toza na posa nde basala nde musala. O eza wenza ya leta bazozwa batike bazozwa nyonso. Tozofuta ba place tozofuta batike tozofuta mais pona babongisa place babongisa te boye vraiment ezala te. Toza na posa babongisa de place oyo. Po boye tozwa maladi boye toko vivre bien te na bana biso. Toza na posa awa ebonga nde. Siko bino mo bosala salongo te chaque samedi. Biso mo to sala ka salongo chaque samedi lokola batu ba mesana ko boka fulu yango nde bazobwaka soki nyonso o esili ba bwaka lisute. Awa na wenze oyo ata boza na syndicat te donc bato bakoki groupe bato mo bakokai kolobela kabino bazali na bango o bazalaka ba responsable ya wenze o ba ya kozwa batike. Tozolobela siko bato batike te. Organisation moko boye ya bateki bato ba vendeur ba commerçant. Ebité. Voilà, merci. Pona sana kati ya wenze te ya koteka. Nazana libanda ka même ka pembeni awa. Nazana mbuni kaka pembeni solo ezokote la biso tina mapango. Po moni ke wenze oyo eza na kati ya bapango eza awa yango oyo. Ngai nazana kati ya wenze te nazana mapango eza awa. Yango na yeko loba solo oyo ezolongwa awa tikuna na mapango ezokota. Fulu oyo tolembi yango. Siko bozongela na ntoyoka wenze yango kombo nango nini commune pe bongo quartier. Wenzango kombo nango eza wenza Mobutu. Quartier Kimbanteke Kingasani. Avenue Mobutu kaka. Na sima ya commune. Voilà to sepeli makasi. Biso pe to sepende sale mande. Eza teke to lo baboye e ko kisa mandete. Ba conservateur episode kamboyo. Ba chela biso eloko balobaki ke ba poussa boye batu ba poussi ba sata ndenge ba déborder fulu boye. To na posa nde lisungi na bango ba sunga biso nde. Merci. Merci papa nanga. Na sopa. Namboka na biso bamolo na bamolo moto walingi mosala zate bambi pesi na maseki butu balala te Boti. Tomoni bino akombo na bino nani pe toza wapi? Toza na wenza Mobutu na komina Kimbanteke. Komona neza Boubacar. Papa Boubacar.
tomoni bino bozoteka bilamba na se surtout plus ezaki likolo ya fulu mpo na nini? Tala mboka nini marché bata salongo balingo sa salongo te tozoteka ka boye sikoyo bofutaka tike te? bofuta tike chaque jour. Sikoyo bosengaka mpe te basalela bino bamesa batante mpo soki mbula ebeti osukaka wapi? Biloko wana tosalaka na marke na biso moko ka biso moko bato osalisa bamesaka. Sikoyo nini bozosenga na leta? Leta tozosenga na leta aisalela biso wenzo. Voilà, tosepeli makasi ndeko. Mbote ndeko. Mbote papa. Voilà, tomoni bino akombo nani mpe toza wapi? Awa toza na wenze ya Mobutu. Kombo na ngai François Katumba. Ndeko François Katumba. Namoni ozoteka mapapa na mabele na ngambu kuna ba mama bazoteka bapondu na bango na mabele. Sikoyo biloko oyo ndenge bazoteka boye na sima na bino pe bozingami pe na bafulu ezosala bino ndenge nini? Ezosala biso mabe makasi. Eza pasi makasi place ozomona oyo. Ndenge tozoteka boye eza manque ya wenze. Tozande na wenze malamu te. Ndenge ozomona boye soki atambule beti place oyo. Na bapondo nyonso to ozomona na se wana na mabele ozomona wana bandunda nyonso wana penza pasi toko. Sikoyo boza na pasi lelo soki mbule noki. Nanu natuna bino wana te natuna bino nanu bofutaka tike te? Te awa tofutaka tike chaque jour 800 francs. 800 francs chaque jour? Chaque jour 800 francs tofutaka tike. Eza po ozoteka mapapa to nde bato nyonso bafutaka bongo? Ata ozoteka matembele, ata ozoteka ndunda, oza obligé ya kofuta tike à l'état 200 francs fois 4 personnes. Voilà, siko tango bino déjà bofutaka tike, boyebisa pe déjà bato bayaka kozwa batikana ke toza na besoin ba mesa na batante. Po soki mbula ebeti tozala pe protéger. Bango nyonso toko to baza na wenza bango moko nde bayaka kozwa bambongo na bango wana me bakipaka na biso bakipaka biso na makambo wana te. Bakipaka biso na makambo wende te bayaka nde kozwa ka mbongo. Bakangolaka na bongo yeko kozwa ka mbongo. Apa kokongola mbongo musamusu basalaka te. Siko nini ezangaka penza bino bo interpeller bango? To interpellera bango mikolo nyonso à cause ya wenze oyo. So mbule ebeti awo mwana ba potopoto, mwana ba chose comme cela biloko ebele comme ya biso na wenza awo. Mais pona ko s'intéresser na makambo ko sala biso ba wenze basalaka na bango ndete. Bazande kaka na baza swafa kozwa mbongo ena ko salela bino. Bango ezaka ya kozwa mbongo mais ko kipe makambo etali makambo mesa bakipaka na bango te. Bakipaka na ba makambo ya wenze te. Siko bogo senga nini? Tokosenga pa l'État alukele biso disposition ya wenza malamu. Sike awa nde ozomona bo ne tozoteka boye. Mbula soki ebeti na bafulu soko tourner na wenza nyonso to bafulu eza kotonda par-ci par là, c'est-à-dire solo moyen pe ya koteka bien ekozala nango te. Ba potopoto pe eleki ebele. Siko bafulu wana bino moko bosalaka salongo te. Ba poubelle publique oyo batiela bino aweza wapi? Topesaka mbongo ya salongo chaque jour. Bayaka kokongola mbongo ya salongo ke non tosalaka salongo basalaka na bango salongo te. Donc bayaka osala te me bazozwa mbongo nango. Mbongo bazwaka mbongo chaque jour ya salongo. Nous sommes censés ya kofuta mbongo ya salongo chaque jour. Boya no kofuta kasi. Soko boya kofuta siko eza nini biloko ya leta. Tike wana eza tike ya leta. Siko so boya kofuta mona ke non yo mo miboteli siko ba problème. Lokolo pesa déjà message tozongiseli okaka merci mingi ndengo ndema ko répondre biso. Merci autant. Mbote mama. Mbote papa. Mama tomoni bino akombo nani pe toza wapi? Ngai kombo na ngai Mami Kabeji. Toza na wenza Mobutu. Mama, Mami Kabedi awa na wenza Mobutu tomoni bino bozingami na bafulu bozoteka na kati ya bafulu ezosala bino pasi te bozobanga pe ba malaria na ba typhoïde te. Papa to souffrir makasi. Wenza oyo bisika tozoteka bafulu ebele bazozwa batike basalongo me tozomona bafulu elembisi biso makasi koteka kutu ya malonga eza te na wenza oyo. Sikoyo soki mbula penze beti lelo yo ndenge oza bolobi koza na kati ya wenze soki mbula ebeti okokimela wapi? Bisika kokimela ezali me ndenge mikolo oyo mosala ezosalema bien te bisika ya kokimela ezali ade na biso eza projet ya kotiela biso biloko me possibilité nde eza te ya kotiela bino biloko lokola basoleil neti batole na nzela oyo me
batol nde. Ah, ok. Ye kuto a lancé souci na ye mais mbongo ezate na maboko. Mais l'état bino moko pe bofutaka ticket après tout. Ouais, tofutaka ticket ba droit nyonso basengaka biso tofutaka na ndenge sengeli. Mais toyebi te wana ka l'état ye moko aya. Siko nini bokosenga mpona bafulu na bino oyo bozoteka na yango awa na wenza Mobutu ezomelisa bino basolo ya lolenge na lolenge? Tozosengaka mpona leta atala likambo oyo ya fulu bazotika bafulu tofuta mbongo ya salongo mosala ezosalema bien te. Leta ifale atelema na place wana ya salite wana po bamaladi mosusu eutaka par rapport ya salite. Tosenga kaka leta atalela biso likambo oyo. Merci mama. Ok, merci na sepeli. Kanisa makambo elongo panite elo nazana mayenzike ezako tungisa ngai makanisi mangai pe bomoto bwanga oyo nako yoka lelo pe nako mona lelo na teka na se mesa ezate bongi bachela biso ataba mesa. Oh wenze nini yo kombo nango? Wenza ya nini ya Mobutu. Siko mama wenza Mobutu awa ndenge bino bozoteka na sebwe liboso kuna na omona bafulu bozobanga te bozomona teke boza exposé na ba maladi. Papa siko soto bangi to okende wapi sika okende susu ezate esenga kaka babongisela biso esika to mesani. Siko bofutaka tikete tofutaka. Siko nini ezanga kabaya ko salela bino balongola bafulu pe basalela bino ba mesa. Papa wana eza makambo ya leta biso ba mama tovani na wenze toyebi eloko moko te. Mais bino nde esengeli bosenga. Tolobi tolembi. Ba gens o ba tambola papa ba sala biso mabe. Lelo okutani déjà na micro ya Vova mu télévision sur l'environnement. Nini okosenga na leta? Na osenga na leta bongisela biso wenze puisque toza ba mama toza na place mosusu okende te eza bisiko to bokola bana esengeli ba bongisela biso ka place biso tovandi balongola bafulu. Matondo mama to sepeli makasi. Merci. Mbote mama. Mbote papa. Voilà mama awa toza wapi kombo na bino pe nani? Awa muno jina mu mama Aimé. Mugete kangai na ngashi na épinard. Buna ngai yango ngeke teka yo na ntoto. Mugete kana ntoto mesa kelve ba place ya ba mesa kelve leta ya fesa ila betu ba mesa sambe salangi viti teka na ba mesa. Mutina boke binga ndoke ya beni me aveni yango bete teka kaka so bete bigisa bete biga awa ti bana ke biga awa bana ke tanga awa. Fubo sala betu ba mesa betu bana kuteka na ba mesa. Bobo ke binga yo aveni me boke futisa beno mpa couvert. Boke futa betu mpa bete futa nyonso bete futa yo. Bako leta bete futa yo. Mais na ba fulu ya beke sala salongo vao. Salongo ngo batango boke sala ya salongo boke bakaka mbongo salongo me ba salongo mpe boke sala ka bove. Bete comprendre ve mbongo ngo ke kwenda na wapi. Inki bentalomba na leta. Leta ya kuisa ya baka solution sabo yikila betu wenza ba fulu ya yo katuka. Mbo balabala ko kuma soin betu bando kuteka sans bete bokula bana awa. Matondo mingi mama. Merci mi papa. Eko sala soni na mabota watoto na wazazi liboso ya bikando bigie ya kotala ezate nokite oyo kasoni bonyo sosi e monani. Mbote papa. Mbote papa papa journaliste. Voilà. Mbo papa tomoni bino awa kombo nani pe toza wapi? Kombo ngai naza tonton Hubert Mabaya. So Mabaya Hubert. Papa Mabaya Hubert. Oza commerçant ya wenze oyo. Ngai naza environnement ya wenze ndako na biso yango na peme na wenze siko batoso bateka awa ngam naza natala na tozanga bango na environnement na biso nyonso. Siko papa ezo sala bino nini yo za pembeni awa ba mama bazoteka likolo ya fulu ba mama oyo bazoteka biloko yo banzinzi bazokwela biloko akolia soki bato balie kopesa maladi siko yo na bino moko bato bovani nzinga boze exposer pe na ba makambo na en plus ba fulu eza nzinga papa journaliste eza erreur ya administrateur ya wenze ade erreur na ye parce que net ngai na lité place au point na ba salite nyonso toza bien venez à bien oko nzela l'état on nzela l'état na bitso l'état muta pesa bango libertinage ya kuboka biloko bobate na fulu ça c'est ils malade ils erreur ya ba administrateur ya wenze salongo bazoka monga salongo 200 francs basala salongo te bazoka o taxe monsieur bima na kati 25 wenze 200 francs ba mère bafuta 1000 francs na tour moko 25 wenze taxe salongo 200 francs taxe l'état paie taxe basoda paie taxe
papa na ngai eza libertinage ya suka nous contrôle eza administrateur ya wenzo ne mutu mabe mutu permettre wa fulo nyonso vanda so to longwa tozokenda omona administrateur ya wande na lingi sikona tuna vandisa wenze e taxe moko komo nango vandisa wenze lingi koloba nini vandisa wenzo na mukolo bakanga wenzo yo elunga l'état permettre elunga bango ba yake coopération na bourgmestre allez aye bo vanda siko yango bakoma pese taxe moko vandisa wenze ye personnellement moi ngai naza ndatanga na dévoiler biso za bato devant caméra et devant ba journaliste faut la vérité pas vérité on est l'état koyeba ndenge ezali o wenze ezali la salité trop sale kene pas de komona fulu moko epesa sur 2 km likolo to benga montant de virunga ka kuna ya vanda face na ya vanda akipaka te na wenze ye wana pesa reba mama salongo 200 francs basaka te so abeti tango salongo ayaka na yete talana na wana ngaso na lité na lungu biloko na bato ko soko yebisi mute we nzela l'état mutapesi ordre que non va sa poubelle bote la poubelle siko nzela eza ya l'état mais bazozwela ngo batike na bavandisa wenze na vandisa wenze surtout vandisa wenze taxe mo illégal vandisa wenze ba mama bavandi ba biso vérité te face aux vérité adela obena bango message na bino siko lokola papa moboti oyo azana bana pona ko épargner bana na ba maladie à travers l'état wana botala caméra botala lisusu ngai te voilà message na bino message nanga za boyi pona ngane wenze kufa so ba boyi wenze kufa te ba senir yango ba yaka chaque salon ba bulunga ba fulo nyonso wenze saka etika la propre soki wenze kufi ba bato bazoteka ba kosuka wapi papa na ngai soko tali loin kuna wenze moka benga wenze ambila wenze za construire kitoko ya ba béton mais ba maman ba lingo teka na fulu biso soka maladie oko ba maman ba lingo teka maladie o maladie musoyaka gaba no mukene ngeni sale soka ade soka lingi keno tuna ye soka lingi tune ngam na lobi soka lingi ke wenze za bien il faut salongo ba fulu ba manzo ba fulu muto bangi fulu place wana akangie surtout ba maman pondu na ba maman Thomson ba carton so wakana kuna tosepeli makasi papa ok mbote mama mbote papa na ngai mama ozoteka nazomona ozopupola banzinzi biloko akolia soki ozoteka ndenge banzinzi bakosomba bandeko bazwi bake kolamba epesi bango malaria ekopesa yo pasi te yo moko mpo kolia yango pesa nango pasi papa eloko tozosenga kaka ke l'état atia ata ba poubelle publique soki akiteli biso ba poubelle publique mutu nyonso akozala na conscience ke papier oyo eloko na saleli na ke boire na poubelle publique mais du fait que poubelle publique ezate yango omoni mutu nyonso akobwaka na laisser aller na ndenge alingi ozomona tozopesa faute kaka na l'état soki l'état yaka kozwa mbongo tike azwaka mbongo salongo mais na salongo wana soki batieli biso ba poubelle publique ata yo oza zobango est-ce que okebwaka na se oyebi ke poubelle publique ezawa bakitisi yango il faut na ke ezwa biloko na ngana na kene kobwaka yango kuna po salite ezala te toteka na kimia ko mama awa na wenzo organisation ya ba mama na ba papa pona kolobela ba makambo wenzo eza te bon organisation ezaka epa ade moko biso na biso ba mama wa organisation moko eza te siko message na bino ya suka eza nini nga message ya suka ka yango na lobby ba continue ba o bazotina ba administrateur awa ba ya ko kitela biso ba poubelle publique ya minene soki ba kitisi kaka soki boyemba la sima bokuta ngo wenze zaka propre matondo mama tosepeli makasi chaque samedi nde basala salongo ba longo la salite nyonso bagwaki on a poubelle publique batindi ata tracteur ye tomboli eke bwaki tokozala propre eloko moko mabe ezate merci mukena kese mingi mpilange mekwisa samna kutuba samna makamu ya bwala ya Kongo yai papa mpashi mpila ve bitke teka sasara bimame mata bete kukave na bana bete teka na zulo ya mvindu bonge pesa beto mpasi mbongo na mbongo kilumu nyonso kalange pesa mbongo ve papa bonge kanga mwa saka bongo tula na bureau
ngeke mona ngeke futa mbongo mais kuteka malunga yo kelve bite yula ba enseignant ben ke dia sa sara ve bite ke dia inki na bana mais bite ke futa minerval bite ke futa nyonso mais kuteka yo kelve fulu yange mona yo ve asi yo yai ba fulu yai penza bite teka na zula mvindu nanta katula mvindu yai boke mbongo bite futa bite monata tina kufuta mbongo ve mais yo ke l'état il fallait kaka bite salanki bite futa mais il fallait que sala ngolo l'état kukwisa bokatula beto poubelle yai samngemba yo salanki yo kota samvindu yo salanki yo katuka yo mana mepesa ngema kanilo kola bibwele kongona tambolina nzela makambo nako mona makambo nako yoka eko sala soni bana mikiena mikolo bako yebana te basi pe mibali bako yebana te bato nyonso elateli moko etamboleli moko bizaleli pe na lolenge moko ya soni makasi makambo nako yoka makambo nako mona eko pesa kanda eko pesa mawa na tomboki na beti na suka o ekomi komona na miso bato bongo oyo toko yoka penza na pasi na motema bandeko totuna na nano soki tozaka kaka bato papa mama bino boyebisa nga na ntango ya kala ezalaka boye bino moko boza komona malamu Voilà, bandeko balandi ya Vom Télévision, biso na bino boko mona kanabilili to tamboli elongo na bino, wutane bandeli na direction ya boulevard Mbuta Lumumba, oyo wapezui ti kokende na aéroport international ya Njili, kokende bandundu Kikwit, to banda kiwana sika boyoki ndenge ba mama balobi, ndenge ba papa balobi, ba déclarer sur ba fulu, balobi pona ba mesa, balobi ndenge etondaka ezosala penza malamu te bazoteka likolo ya bafulu ba déclarer ba maladie eza ya lolenge na lolenge mais quand même l'état aza responsable ya nyonso population bango pe bazana devoir ya koassainir bisika o bango bazoteka mais bango balobi l'état a disposa batu oyo bazwaka mbongo chaque jour batu wana bazozwa mbongo bazolongola bafulu kasi ya kokamwa bazosenga kaka mbongo soko ofuti te bakangi biloko donc eza penza mwa pasi environnement na biso esengeli ezala peto po molimo ya peto evandaka na nzoto ya peto evandaka na esika ya peto na ndenge totamboli na wenze na biso ya Mobutu epesi biso penza pasi directement tokoloba te nini il faut parce que population bangonde balobi mendenge kaka tozo senga na l'état afongola miso tango azotinda ba administrateur atinda ka plus bato baza apte bato oyo baza na souci ya développement pe ya changement ya mboka po environnement ya population soki eza boye eza kitoko te bazoteka na kati ya salite ba mamo bazoteka biloko tozolia bambisi bandunda pona nini te kosalela bango ba système ba mesa ya ba vitre bafutaka batike chaque jour na lolengo bango bazofutela batike zo permettre na bango pe bazala pe bateka na bisika malamu mais bazo déclarer voilà toza pena na mingi ya koloba te bino moko bomoni tokomi na suka émission na biso mokolo mo lelo toyaki na komina Kimbantseke quartier Kingasani na wenze ya Mobutu bipai wapi toyaki kosolola na ba mama ya wenze oyo bateki banso ya wenze oyo balobeli mingi makambo ya fulu pe ba condition na bango bazotekela eza penza malamu te tozongisi matondo na ndeko Mbala Mantadi la MB Pro
kuna na sima matalatala tozongisi matondo epai ya ndeko Kwaku pe na montage epai ya Ntimba le superlatif kuna na régie tozalaki elongo na Nkumungala na production pe matondo mingi na déjà avant télévision pe lisusu na fumukusu kia munzala mpana na Ngola tokomi na suka biso na bino tokutani mbala ya nsima matondo.